Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, les abonnés des demeures officielles, soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Le travail m'a encore appelé ce matin. Mboua Asumboua Moto Ezokopela. La guerre est déclarée. En tout cas, Mindou Kinyon César à côté. Alors, tenez-vous prêts parce que les excuses et Gozala, les choses, les baobas aussi vont tomber. Les têtes aussi, ce baobas a pris denté. Et que, parce que cette fois-ci, nous allons rien laisser. Il est temps que les Congolais, Makambo yo, Balingaka Mingi, il est temps que tout le monde a se mettre en place. Il est temps que tout le monde, aujourd'hui, aille bakope sa moninga na ye et respect, parce que le respect wana ezalaka réciproque. Nous devons beaucoup, alors je dis beaucoup, à cette maman, la mère des opprimés, celle qui a été hier notre première dame, na histoire ya Congo, Congo et Kokufaka, cette dame restera na kati ya ba anal, ya histoire ya Congo, bana na biso bakotanga ye, bakoko na biso bakotanga ye, elle s'appelle la distinguée Madame Marie Olive Lembe, notre maman, en tout cas maman, biso toza ba défenseur na yo, biso toza batu oyo, respecter depuis aux na bokonzi na seconde nous continuons toujours à vous respecter ya kopé sa yo honneur. Nous sommes pas des flatteurs oyo ba ye et pas na yo ba flatter yo mama ni mama après na kulisto bazongi batindi batu na bango ba kende ko finga yo ko exposer yo babiloko on a zo disposer awa eza babiloko ya mois de mars 2023 na mois de mars 2023. Ce qui s'est passé entre les anges adorables de Madame Sila, Oyo, que je cite ici les noms, les Abakouk, na combo, na titre personnel, Oyezali Mida, Oyo Azali parmi les anges adorables. Il y a une comédienne, une grande comédienne, il faut qu'on se le dise, Yambo Kanabiso, na reconnaître Yango, pe na reconnaître Kayango, na combo ya Maman Sila, ces anges adorables, au mois de mars, Makambu Basala, Maman Olive. Ils ont insulté cette maman sérieusement. Et Totikala Koyoka Ninzinzi à Kosola Te. Naebi Mutoyo à Kosola pour Makambo, Ezalaki Nga, Ezalaki Saratola, Ezalaki Maman Top Wato, Ezalaki Ndekonabiso Barcelone. La même année, j'allais dire, na 2023 wana, au mois de novembre, Madame Sila qui avait dit, on ne gère pas le fan. Na moko ya ba émission ya Ndeko Nangai Vincent. Na même année, mars, novembre, combien de mois? Juste na bekar ya ba mois. On était surpris de voir, on était surpris d'apprendre, on était surpris ya koyoka na mato inabiso que Maman Sila reconnaissait Mida ese et Mamou international pour natanga bandeko nanga mususu o bazana ki sasate. Et puis apesi bango merci. Apesi bango merci. Le merci au maman apesi bango. Ezali par rapport à musala oyo basale la kaye, par rapport à musala oyo basale la kiye, ou bien par rapport à oyo bazo ko apporter pembeni na ye. Sur cette émission vous serez fixés. Alors prenez le makayabou, prenez le coca, en tout cas eko et débino pour vous à la l'aise, bon lia bien, bon la bien, bon mais la bien. Parce qu'il y a des choses ici, trop c'est trop. J'apprends beaucoup de personnes, bazo benga belle vie ingrate. L'ingratitude, il y a belle vie et zani donc. Il faut que belle vie se laisse être insultée. Beaucoup de makambo ebele awa na émission oyo avec Tadingala pa invité na biso et kozala maman de mère. Mais au-delà de tout, au lieu de chercher des cabales, des cérémonies, au lieu que luka batu ba côté la bino, chercher même un moyen. Il y a quoi apprendre comment écrire un film, comment concevoir une idée, comment servir la nation congolaise. Ça sera quelque chose de bien. Le respect na Maman Olive. Ce sont des choses sensibles. Namona Vincent koya ko telemela biloko te namona comédien moko koya ko telemela ngote à part Maman Top
na Naomi Barcelone. Mais biso to telemela ngo preuve et to telemela biloko yo Vincent Abenga Saratola yaka to sala émission par rapport à sujet boye boye émission neza et pas à Vincent. Ce qui veut dire les communicateurs de Belleville bazali bato jusqu'au jour d'aujourd'hui bazo respecter maman Olive pe ba otikala kaka ko respecter cette maman pour azo mériter ebele. Nous avons un film na kombo ya mariage civil aux ali disponible na Belleville télévision. En tout cas, pour comprendre annonce nanga, il fallait à la même à 6 minutes mais na souki sangwa pour makamu yo lobeze belé. Munoko se fongwami. Ouais, biso avant to loba, on prend le temps d'analyser tozui ba élément nyonso pour to ya ko loba bien parce que ça c'est la télé. Et ça va vie na biso, et ça va profession na biso, et ça va avenir na biso. Il y a un film na kombo ya mariage civil, où est disponible na Belleville télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Ah ouais, non tu l'as bino extrait, il y a un film mais avant la banda, je dirais un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne ce matin. Je vois Credo, je vois Christian, je vois Georges, Miss Do, la maquilleuse, et puis l'émission Ezali assistée par mon confrère Jefté. Un grand merci à maman Bijou Ketani, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, un grand merci à maman Deborah Lubanda, un grand merci à toi Katez, un grand merci à toi Aurélie Mafouka, un grand merci à maman Émilie Setimainga, un grand merci à toute la famille Libota, un grand merci à maman Maman Diasonama, un grand merci à Bertin Kondembongo propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, au Canada. Un grand merci à Congolais Nyonso, un grand merci pour notre soutien à Bino. Sikoyo, yo place aux A, place aux Fandi, sala t-shirt. Comment je suis belle vue. Je suis belle vue. Donc, c'est-à-dire, mi lobé la place aux A que je suis belle vue, boyo kagou. Donc, c'est-à-dire, boyo kagou. Vous avez pensé humilier belle vue en utilisant des moyens oyo. Ezali mabe na ba procédure ya mabe bozo ko kanisa tete bozo tozo ko réfléchir pour aller détruire cette femme peut-être pe nzambe akotombola mutu mo boye aye pour ça la makambo donc elongo bani boyo kagu. Suivons d'abord l'extrait de notre film mariage civil et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Moi si na yo asengi mariage religieuse yo boy moi ça sengi yo boy yo zoka please mettre avocat leki nanga mekana ko réfléchir tammi so ta mono ni nya yo ben ngo ta tino wonga no za mama que masturbe la tête de Bellevue retirez pas pour retirer nos paroles. Bêtise on a so petit sac à chaque fois que ngana za maman na za la camarade na placé mastibe yo sa nina. Maman, c'est parce que tu es habitué à koleka papa par papa. Lelo botinga ina papa mususu, boti Presley ina papa mususu. maman ole na so tika nga Yo yebi nzambe ke. Nzambe maka bobu. Tamis, na mota sika. Sipa ko yelo ya mistatu ya mine. Ya na biso ka charge. Ya ba enfant bata. Problème boyeli. Ko eloko moko yebaka awa isate. Apa ko tia maquillage, ko lata baba o yoli ko lata ko tia baba kabelo na yo ko vai na chambre ko zaka dikote internet ka abo. Donc ngande na bota ki bongo ko kaso ko zo mobali te. Siko lokwa na suye funa bati. Donc moi c'est soit aboti c'est fini. Samedi oh présentation. Samedi oh ma pesi bloc coutume. Samedi oh ba ke commune ba sali civil. Samedi oh ba sali religieux. Mama kwa nini? Te yango te na oluka. Mena commune mutaka ko bana. Mama commune na ngo mese mutaka ko pesa mbongo libana. Belleville azana bana bota dada bani bali. Oui. Mais etali bino na nini? Oh monsieur s'il te plaît. Yo lobi baseka ki yo pona biso. To baseka ko pona biso. Biso pe baseka biso pona yo. Obi kinga so za mama mabenje na wanga na bilumba.
quitter. Kasi pour tout ça, l'équipe va mariage civil parce qu'elle a besoin de se protéger. Kasi on a pu nommer un peu ma Sikoyo za mabe. Ya ma bête. Ça m'a bête, ça veut pas être pour les gens. Sikoyo ka yo muna mabe te bo oanga balande konote. basala libala ya leta omikanda wana Bon, ça me soit maman. Kesho. Tout ça, les filles, sont coupées avant au père de nuit. Va porter plainte. Parce que Vas-y, moi, je te donne l'autorisation. Va le faire. Va. Mais je ne connais même pas mon père, maman. Je peux aller n'apporter aux plaintes au Alexandra papa nanga. Kuna musala sala kera matetana. Na ume na pia sanga bu. Oba baenga awawa. Okamwa. Voilà, avant, on appelle ça Madame de Mer Maloba. On a ici, j'ai mes deux confrères au Baouti fraîchement de l'Europe. Il s'agit de Monsieur Aïdor qui est là avec moi. Et puis mon jeune frère, Tonton Bev. En tout cas, je suis très heureux de vous voir en bonne santé aujourd'hui. Il y a ce qui m'a quand même ébélé sur Bango. En tout cas, tenez-vous prêts. Hein? Après ici, donc pour faire face à Bango Balé, il fallait Bakima. Il paraît que Bachaki Bango un avion, na Makasi. Aujourd'hui, vous allez comprendre Lyon Swana. Je suis na Bango Awa. En tout cas, tenez-vous prêts. Mutoki Mate, guerre bena et bandi siko. Na Bango, Nanga, na Batu Nyonso. Na déclaré guerre. Madame de Mer, bonjour. Bonjour, t'as dit Ngalapa. Pour dire problématique, Makasi. Non, problématique, c'est ça qui boulot, maman. En tout cas, salutations à toutes les mamans et à tous les papas de famille Liboto Bobenga qui sont sans arrêt attachés de face aux Olobelo au thé. Oui, Belgique, candidat patron à la poutine de l'écriture, géré par des managers, par toute une équipe. Donc, on va dépendre de Bango avant de communiquer sur quoi que ce soit. Très bien. Mais si une semaine, on vous a servi. C'est-à-dire 7 jours sur 7. Anytime, à n'importe quel moment, moi, je suis au Loba. Parce qu'il faudrait tout éclairer l'opinion, parce que le côté où me mingi et le côté où me la makasi bongote, va se victimiser trop, si batu musuma be, donc ma be à makasi zaro sale ma bomba. Alors Lélo, on va communiquer sur ça. Mais également, merci à manager Napso, le King Akam Mobutu. Également, bon retour à Bokwala Prod, à Edor Bokwala. Est-ce que Azana Dab à côté d'Ab na bawo kabola ayena mumbaya ouais peut-être ça aussi peut-être on a d'autres compréhensions la ami balé na kati donc maman malienne il faut ba comme sponsor na bokwala faut pibe dans les kuna donc mambo soeze belé donc tout à l'heure to ça la face na bango pena banquette ba kenda ko luka oyo oui, tu as besoin d'un problème. Toi, tu as besoin tout à l'heure, tout le monde est prison. Mais si la prison, grâce présidentielle et les canons. Pour Mikolo, il y a un secret. Le bachelor congolais qui est déjà de retour sur Kinshasa, ce que tu as retourné à Mumbai. Yo, Tikali, on a Aïdo. Et Kunda Trou. Donc, même à Moko Benez à la Rananu, plus à la Gazala. Ah, et l'ongwate et maintenir la place. Donc voilà, on tout dans nos il a Madinga Madilove, la grande sœur d'amour. Et aussi Péchant à Blackline, Yana Bisso, Dinana Mavinga. Bozé Belé Bolinga Pso Mingi, Gesho Ingange, Tonton Spawn. Topé Mbote, na pesibino tout Mbote, surtout le général de leur général Kaba Keli Charoston.
Merci beaucoup à la réalisation de cette émission. Nous voyons M. Christian qui est là-bas. En tout cas, Nzambe Apeso Maël, bien que le DT est arrivé aujourd'hui largement en retard. Hein. Sur 9 émissions, au deuxième émission à journée, on à minuit. Ah ouais, c'est ça. Il faut qu'elle appelle déjà sa femme à préparer déjà à manger. Bon, voilà, c'est très bien. Il faut peut-être dossier na bango ba tiki to ba na bango. Tu peux même baza capable ya ko tchatcha ba mituka na mai. Bazongi boye po ba luka moi comment faire pour ko douaner ngo. Bon, tokoye bakaka après 3 mois awa, tokoye bana biso nyonso. Voilà, madame de maire. Tokoye dans 3 mois. Ouais, dans 3 mois. Ah ba noti na ba photo à test en grosse. Na ebisio te do ba résultat bev résultat bi masikote. Aidor sikote, Valdi sikote ebima après 3 mois awa. Bon, revenons ici, madame de maire. Comment va madame Bellevue? Bellevue Kandi se porte très bien par la grâce de Dieu. Elle va bien, toujours en plein tournage dans ses nombreuses productions. Boebi Tozaki na choix parental et Sili, Toki na mariage civil. Et il y a film monsieur ko mapé Kalaming Teza Diana Labo. Alors là, tous travailler sur un enfin aussi si même tournage à nouveau film pour semaine à partir de demain mardi déjà tout produire. N'engé dab production il me sera 11 émissions à produire la journée. Kuna pezara na ba film et à retourner ils ont raté. Mais tout va bien chez Bella Production, na Candy Star Prod. Le soit bien. Les gens se disaient, Mme Webele, Batouba Bengi, en tout cas, tout le monde pouvait parler. Je remercie ici l'équipe Mobimba, il y a communication, il y a Maman, Bellevue, qui est gérée par Mme Otozanaye. En tout cas, na 2 jours jusque-là, Makayabu, teka managisha sana degré moko ba tension ezoko mata ba koka et komi pena ezoteka manandenge donc elongo bani natan oyo Maman Bellevue moral nae ezali boni parce que il faut qu'on se le dise internet depuis il y a 5 ans passés il y a que yé même ikolo to moni ndeti et que komi trop grave ndenge de zaki libosote moral nae ezandeni est-ce que azoko se tenir vraiment face à la situation nyonso na lobana bino et on a 3 personnalités au bara le plus attaqué na la culture amboka na biso to ba na fali la musique profane surtout la musique gospel to na pasteur Michael Ambaye surtout na cinéma Bellevue donc bon misat bande ba star ya ba matière bato ba laisse sur internet ya osakanati bandeko bazao la pona oyeba soki akoko signaler image na été na kombonité au fait erreur au ba bateza que plus tu tapes le nom de quelqu'un dans les titres plus la personne au fait Google YouTube a dit que c'est le nom le plus recherché oui au monde c'est-à-dire au rendre viral d'une certaine manière et plus tu beau ta photo na bozo rendre épais viral très bien so va à protéger ka photo ne lelo yemo pas mi bomi parce que nous comment bo chaîne moi à l'international est décidé le belé oye baté vous comprendre et également ba chaîne belé ne sa bino na lobara Bellevue aida ba personne démunie ba nécessiteux etc mais ça ba msou ba analyste n'était pour ba échapper na regard na aye ba bangote yangwana a permettre ba tira na miniature pour belé ba finga wana ba ande ba nécessiteux baba personne ne faut pas vivre na moi moké c'est dire le roi so va aller dans orphelinat to va na ndako amizula ngwa ta bongo très bien fali pas na ba nécessité na yo allié saka OK basé belé le roi ba promo belé no kota tanga msusu na ni te kotanga te mo kaza na pays mo boye tu c'est belé ba nécessité donc ba vivre attend retirer ta bat na miniature et ça là bas bien voilà donc voilà mais sinon moral la Bellevue est très bien parce que moral ni na musala très bien ba famille bota ngai naza attaché de presse na bino ce que bokani si so botine nga lien non yamba ngote il faut ka botine la yé directement comment tu so botine na mutuli otindi lien ya bien te ba finge après commis s'il te plaît ko réagir te otine ngo yemo Bellevue o bazo finga après o komele s'il te plaît maman ko réagir te ko yebisa pe ba demeure ba lobelo te non tinde la demeure très bien tinde la tadinga la pa tinde la biso comme ça biso soto otinde tonton moun mundirba otinde li bato ebi que tant ba yambi en information e comment poso otinde li bango ato tinde la sarato la ato tinde la yams ato tinde la prince obi que e comment ato tinde li covo d'or so bi
Bon, un message comme c'est en demeure et au komelanga. Botindeli Sylvie et Seka, botindeli Marina là-bas. C'est-à-dire botindeli bateau baza proche à Bellevue mais directement Bellevue te bo protéger à yépé. Parce que bateau mususu physique boyé. En fait sa image il y a que Elo Kwango est choqué. Est choqué, oui. Mais oui. quand même. Oui, bien ressenti n'a été à l'intérieur. On ne peut pas lire. Ce n'est que Dieu qui son intérieur, oui. Les cœurs et les reins. Voyez un peu. Mais les camouilles salamite. Très bien. Voilà. Dans l'ère actuelle, na kanisi aux alliés sans information, parce que tu es vraiment na kati ya YouTube. Il y a mon pépémon et zo koleka sur ce qui concerne Maman Olive. Les communicateurs de Madame Bellevue, bazo finga Maman Olive. Oyo bisonyo so tolandi na ba etando yeke ao. Je suis avec celle au Achapotaka, oyo a dirigé la communication, il y a Maman Bellevue aussi marketing naie sur les réseaux sociaux, na ba plateforme nyonso o donc ça la promotion. Maman Demer, au cours la lecture nini na l'ère actuelle oyo, on vous accuse tous d'être des ingrats, vous avez manqué Maman Olive respect. Au fait, le bien on a. Le gens oyo ba meme les biso makamwana, ce sont les abakouk oyo bazali ba communicateur ya Madame Sila. Ozomona. Déjà les kambo bandi wana. Banani oyo ba yena les kambo wana na réseaux sociaux. Omoni internet on tabuta ça qui ont un objectif moko X ou Y. Très bien. Il est vrai que les réseaux sociaux sont à la base business. Il faut aussi la kingi. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est comme très dangereux. Oui, très dangereux, oui. Moi, je suis très à l'aise dans la tête haute parce que je sais que tu es dans l'état de samba. Pour la vidéo, je suis Eza. Je suis accusé. Je suis accusé. Si les hommes ont 30 secondes d'insulte, je suis raté. De mon honnêteté. Batu bakata akara de mais kofinga ezaka ben jir boete eza na manière ya lobate kofinga eza kofinga kofinga eza kofinga manière nanga ya loba yo ko juger ngolo wa insulte et puis yo za ka responsable ya ba compréhension ba tutu ngana responsable de compréhension na ote soki yo na compréhension no bongoli maloba nanga mafinga po choquer o mingi est-ce que ngana fingi juridiquement parlant est-ce que ngana fingi non déjà Maman Olive bobenge maman allez après to fingi maman mobo maman moko boye impossible avant que toi za nanu Maman Olive ex première dame to tiena na rano ya ba mama c'est-à-dire un jour to lali to lamu ki to ando finga maman moko boye to longoli no prolo azena na mboka déjà bilo abongo to sala raté moi personnellement et je ne vois même pas qui de l'équipe ou que azaya communication ya bela à se permettre luxe wana. Très bien. Yako attaquer Maman Olive pour insulter. Comment on s'est posé les questions sur Maman Olive à cause de l'attitude les cas tout autour de la mère. Ah oui. Ngai combien de fois na bémission na belela na loba. Basomo na mambo zo lekate. Batu ya sila. Basali combien de missions qu'on touché la dignité à Maman Olive. Ebele, tokocha misusu maman. Moi je fais partie des personnes qui ont dit du bien de Maman Olive, pas parce que seulement j'ai vécu ça, parce que na mona yango azosala yango envers batu. Les seules informations on a dans ya Maman Olive eza côté social, côté ex première dame. Nga azote ovanda na Maman Olive te. Oui. Mais na les peu o nga na mona ya na salila yango bémission. Ba émission, oui. Mais un individu se permet de venir dire sur les réseaux sociaux que le communicateur, il y a Maman il y a Bellevue, il fini Maman Olive pour une raison. Parce que même si aujourd'hui Bellevue ne travaille pas avec Maman Olive, il n'existe aucune raison valable de ça que qui que ce soit s'en prenne à elle. Parce que relation toti, ça y pour Nambongo très bien. Même conseil au batu apé ça va profiter à nango. Au bénéficier nango. Et même yo peut quelque part. Et ça les lopé belé na vie. Conseil ko za la kutu na avantage be na vie no kolega mbongo bakabelio. Très bien.
Ah oui. Hein. Alors pour tout et n'importe quoi, il n'y a aucune raison pour un seul communicateur de Bellevue afin de manquer maman en respect. Pour l'intérêt ni. Pour la raison ni. Pour l'intérêt ni. Très pour bien. l'objectif ni. Pour la makambu ni. Très bien. Motivation dans les années. Les années. Tout dans la communauté mobo oyo. Les intentions machiavéliques de certaines personnes, bah comment on le ba koti ba tonsus. Biso vanda, non beto ma soit ba départ et ba mambo belé. À une certaine période, to vanda botoki, maman li va sala kuni na ba comédien. Maman li va lesbienne abimana ba fille wana nyo. Nyonso il y a ba comédienne, oui. Ba sila ba belle vie, ba tout ba fingama. Comment est-ce que les gens peuvent se permettre ça? Maman Olive a sala ka trafic ya ba organe. Maman Olive a sala trafic à ba organe. Comment est-ce que les gens peuvent se permettre ça? Totike leki. Tolali tolamuki jomo botomoni sila a signalé chaîne ya fimo afingaka. Parce que ba fingaki ya mingi tant ba yo binisa li solo ka ya bimana madilu. Le solo ya madilu nde pona madilu. Très bien. Ayo signalé ba chaîne na bango. Après, bim, ba fingi tout, ba comment soutenir Sila. Bo finga bo soutenir Sila, bo finga bo soutenir Sila. Ba créer kana bango mo boy. Non se rappeler si j'ai bonne mémoire que période dango ngai na tika ko ba mambo musique profane, mambo musique ba fali, tout ça na comment nga plus ma jabu gospel, plus mambo théâtre. Le quoi nga bien déjà na Bellevue à la base. Na travaillé déjà naie et puis en dehors de ça non ça ça banalise le sujet d'actualité tout va créer un bloc na ba moment va créer ba prosi là mais comment quoi attaquer ba comédien tout ba fingi ba tout nyonso na théâtre ba bimisaka ba vie privée ya ba comédien ba commencer lango chantage ba voice ya ba groupe ba matanga ya ba comédien ba ngonde ba bimisaka bangonde bakoma balobeli ya Sila au point balata même bilamba ya Sila na nzoto bon c'est les publicités ya ba jogging soki ya ba training ba créer dérapage moko impossible na internet tola muka Vincent Chiluiz ya yambi Sila na plateau Sila batuna oso bakekuna des mères pas y à répondre wananga Sila répondra ba géraka ba fan te banda Sila bimisaka phrase wana na monorone dérapage et remata volume niveau bayeli biso sango wana ba fingi Sila ba fingi ya Sila lelo to loba yango clairement remercier bango ba remercier aka muto à rendre au service oui ba remercier aka muto yo ne bosa bozo sala eloko yo oza na conscience oui ozo reconnaître aussi mutu oyo asala makambo zo ke na sens ya ba valeur na yo te to mona note afali oui tango bimaki ya makambo ezo correspondre na ba valeur na ngati fallait ko vanda ta pesi bato wana merci jamais Sila to vandi sangoye mama Olive bengani Bellevue na kingakati mama Olive avakutu mona absence ya Bellevue na ba voyage to banada ko yoka yango mama Olive bengani Bellevue mama Olive bengani Bellevue tant mama Olive bengani Bellevue bini voyage à Dubaï preuve yango yo mama Olive bengani Bellevue célébration et salama na internet ata ba mbotama na bango ba fête yango bongo te mabala na bango ba sepela nango bongo te batu ba sepela batu ba sepela na kati ko sepela ba bimisa image ya mwasi moko o mwasi okuta azana mama Olive aza mwasi ya papa tela sa preuve yango yo aza esuna kinga kati te babengani etala bamemi bato mama Olive alongoli mbuma mabe bayembela Bellevue olobaki pona esika yango communauté komi koloba rôle nini mama Olive azo jouer na ba comédien c'est par là que communauté et y a que tirer vraiment attention na makambo ba me comprendre exactement ezalagani bazo ko humilier batu bazo seka batu bazo finga batu batu baza na Dubai bazo tindela bango ba vidéo bazo tindela bango ba élément pour que bango ba relayer kana ba émission na bango pour que ba cholaka batu batikali na Kinshasa ya Gabi tension c'est bon
Ote, asaki chita attention. Humiliation ya mafinga ya niveau wana. Bato moté à mokuse. Na ba réseaux sociaux excusez. Babandi ko tomboka. Mais finalement maman Olive ko panza ba comédien to nini. Or biso to ebike maman Olive azaki wana comédien kufi. Aye. Comédien beli asungi. Comédie azobala asungi. Très bien. Comédie a eu problème asungi. Chaque fin d'année azopé sa comédien opportunité à fêter na famille na. Très bien. Malgré batbande komona kochole on est biloko ni azopé sa bino bokeba tout ça mais quand même maman Olive le faisait de tout son cœur. Mais est-ce que ba acte azoposé il faut diviser batou. On peut maintenant subir une humiliation à Boé. Non, période où on a Bellevue à Fingama. Bellevue à Fingama et à Kosaranati. Bah, image où tu as à Dubaï, ils ont à Kim. Bah, si ici Dubaï, ils ont à si la maman qui est à Nigeria. Oh, bah, ils ont problème na Gomez et tout ça. Oh, bah, Benga Gomez a Boya répondre. Gomez, tout au tien au pembeni. Tokangi Parenthèse, tokanga. Puis on a rapporté na sur Ah oui. Tolala tolamuka maman Olive à ABC Bellevue. Benga bandeko bozokende Lubumbashi. Abengi bandeko ozomona ba Teresia bazoleka na be mission après Lubumbashi. Ozomona ba garçon wa jouaka sentinelle mingi boy bazoleka na be mission. Mais il faut que baloba, il faut que propos batenaki. Présence ya Bellevue na Lubumbashi tadi ngalapa et dérangea au point où maman Olive ya ko finga, c'est-à-dire ba finga des lesbiennes, ba finga déjà vendeuse d'organes. Parce que maman Olive ya ko finga ma bien wana. Na batu ya nani? Batu asila. Batu ba soutenir asila. Les anges adorables. Même na Lubumbashi, elle faisait ça. Les anges adorables. Les Abakouk, je vous aime. Vous êtes là. Si on va souka kata na finga, bango na bango de ba misana ko finga na, ba finga na entre bango ba ranki na bango ba réseaux sociaux, bazo finga maman Olive, ba finga ba comédien. Parce que maman Olive a mimi Bellevue na Lubumbashi. Balobi ba comédien boza ba hypocrite bo solo la raté na Kinshasa boke au sala sembla ka pour maman Olive. Très bien. Maman Olive a bandi au fingama. Tadi ngala pana olinga avant na renchérir na point oyo. To me ko sunga bandi ko bayoka. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça que madame Desmers a outu Koloba. Nous avons dit ici credo beaucoup serré caméra. Nous avons dit ici que nous devons faire un effort de faire comprendre les gens à quel niveau Batoubaza mette mama B, mette malokola ba nyoka. Aujourd'hui, ces gens ici sont allés trop loin même pour toucher à celui qui était le chef de l'État Yamboka Oyo. Na vie privée na yé. Oyo nazo répété ango ezana ba famille belé ba o ba finga maman Olive. Na o bazoko finga batu na ba internet ata koko na bango mokote ti histoire la famille na bango ebanda ti esila mokote azala même ata chef ya commune même ata na maison communale même ata ya avenue pour commune na quartier eleki munene comme avenue ya Pamba mais un monsieur qui a servi le drapeau de mon pays pendant plus de 10 ans Oyo azoko mérité respect. Mais à cause, il y a les Abakouk qui sont les accompagnateurs, ceux qui faisaient la visibilité, la joie de Madame Sila. Ils ont allé toucher même même Papa Kabila. Aujourd'hui, nous allons vous mettre ça. Ensemble avec vous, vous allez comparer. Parce que moi, j'aimerais aussi que les gens puissent faire cette belle comparaison. Le communicateur de Bellevue, bazo finga maman Olive, o boye ko funda na place publique, o boye ko ko c'est la makam parce que vous avez compris que bakabal nyo so bosali esimité. Et puis boko bimse la biso vidéo moi ya Jara boy. Ya communicateur ya Bellevue azo insulté Papa Kabila na maman Olive. Suivons ensemble avec vous notre la bino audio. Cette vidéo est cotée na mois de mars.
Et continue mois de mars, il y a 2023. Mois de mars, il y a 2023. Et Madame Sila, a Sengi Bandeko, oh, ba communicateur, ozo finga Kabila, na maman Olive, oh, lelo, a comme ça, maman Sila, enfant chéri, a yé ko remercier, ba mon mois de novembre. Qui dit mieux? Boyo ka beaucoup. Suivez. Kabila a solo là. A coopérer na ba médecin ya ngalima moi si na ezaki normal fa botani na voix basse ndenge moi so botaka normal mais ya pesa ba condition ko ba médecin ba ko mona moi ndenge na bota o go fona biso césarienne or césarienne moi Olive ba taille poison na ben écoutez hein ba taille poison na ba tester Camille, non, le solo. Bataka poison avait testé. Pourquoi? C'est parce que Camille a un mois si maman Olive a une femme politique. Bazara na ba sous li balate. Bazara tu na moi Olive a munene. Olive a munene tanga koti na pouvoir munene kitoko ekenda banda bota. Parce qu'avec ces années, il y a poison dans 21. On a dit que tant que on a raté là. Parce qu'avec poison dans 21, il y a un baby ça est causé là il va protéger dans tout. Ce que cible là est comme il va comédien. À comment peut faire un mot va te que la taille va rien, va te que la que va bilo kwa kati, va te que la taille va makila, azo changer va makila tout le temps. Ba zo ta makila ba topo ni ba belvi bilongi non c'est baby. Ba comédie kitoko esila nzoka bolongola ba biloko ya nzoto ba voyage bokenda kolongola ka ba biloko ya nzoto na makila botekela kai tadi ngala patia pause Totie bandeko o nyonso bozoyoko esalami tangu mama Olive a décidé komema sikoyo Bellevue na Lubumbashi. Très bien. Mama Olive a memi Bellevue na Lubumbashi. Bango o ba sepeleki po bakende Dubai basala célébration fête basiliki po ani mama Olive a memi Bellevue na Lubumbashi. Nde ba décider ba yo bimisa ba biloko nyonso. Et ba kenda très loin tadinga. Très loin. Là nous et puis bazo ko ba ete maman Olive azala ka mwasi ya Kabila te. Azali une femme politique. Ba kenda plus loin que ça. Na kata ba vidéo oyo ba incita même le couple présidentiel actuel. Maman Denise Nyakeru na papa Félix Tshisekedi. Ya ko benga na maman Olive na ex-président na biso Kabila na mboka parce que bazoko détruire. Très bien. Tala bato aussi la pesa merci na novembre. Musala malamu basaki na 2023. Alobi ba bundela ye. Bitumbo bazako bundele nde yangoyo. Biso batutolo batea. Biso batutolo bate. Oh ya pesa la merci. Merci batu. Oh madame Sila. On a surpris oyoka ke ba communicateur à Bellevue ba finga mamoli. Na pesi batu défi. Défi, ouais. Parce que auto ça les a ba vidéo batu mususu. Na pe na ba vidéo na ngatango bango ba sa ba émission oyo ba analyse ngai na osala personnellement. Très bien. Pour na ko défendre maman Olive. Défendre maman Olive. Pour ba mais moi suis azo mérité boye. Biso tout pour ba vidéo wana. Quand il sa maman Denise na buzoba. Oza na on a chaîne na yo. Oui. Sarah to la za na on a chaîne na yo. Oui. Tant que tu loba tu lancer défi. Défi. O azana ba vidéo et ba communicateur à Bellevue ba ndo finga maman Olive. Ba yela biso ndenge biso to yena ngo boy. Très bien. C'est pour vous dire quoi pour on a complété madame de maire. Au moins même dans l'idiotie. Il faut tiens moi maë. Faut que tu moi sagesse maman. Et ils avaient pensé que ndenge to sali bloc na biso oyo nous devons détruire Bellevue auprès de maman Olive pour aïna na po biso to obima bien. Non. Muto ka okanisa que tozo loba yango parce que to linga sila te. Heureusement encore. Ba vidéo eza na ba chaîne na biso. To belela. Biso to belela sila. Faites attention na bato. Et sika bato bazo luka ba benda yo pembeni na bango. Na bango. Ba kotiso na libulu. Ba ko nuire yo. Ba onuire yo. Baza na intention ya mabe. Bazo préparer eloko ya mabe. Ngana kana n'importe qui te. Oui. On ne s'associe pas avec n'importe qui. Très bien. Bato basali ba dégâts na musique mboka na biso. Ba fingi ba wera. Ba fingi ba fali. Ba humilier ba musicien. Lelo ba yepa na yo.
bango nde baza à la base ya koswana ya bacomédien kofingana ya bacomédien oyo bamonta bacomédien les uns contre les autres même temps aussi la na Belleville baobebana po ti bakoma niveau aloba na esute très bien bango oui badinana oyo taka bakrea même bombanda ya dinana na ici pechanga bawela gouverneur à ville ya Kinshasa Jantini Ngobi donc ba communicateur ya madame Sila ils n'ont même pas le respect ils n'ont pas de limite na ba autorité ya mboko yo ils n'ont même pas donc même à 2 secondes ya respect en Afrique du Sud nazo sala ba analyse pour nous expliquer likambu ya gouverneur a sa grand frère il y a frère biologique a sa grand frère il y a mobile yo abala sœur biologique ya maman Ursi Pechanga c'est-à-dire Ursi Pechanga landi mobile né a sa petit frère biologique il y a gouverneur na biso ville à Kinshasa mais bango bakenda komisa ke gouverneur Jantini aza mobile likangu ya dina na bawela na Ursi Pechanga très bien baza na limite ya ba autorité mboka te bobangi ezate biso obela asila bafingi papa Elombe bafingi papa Masumu bafingi mama Top bafinga batu nyonso bafinga ba mama nyonso ba mama Milo c'est-à-dire bana muto bakatete tadi ngala pa chali susu to continuer to ki ya boye malembe c'est-à-dire oyo eza makambo esalemi kaka au mois de mars kaka au mois de mars pour bandi ya mois de mars oui na lobi oyo eza ya mois de mars ba vidéo eza te na lobi oyo eza ya mois de mars pona kolakisa ke na mois de mars et na mois de novembre mama Sila aye ko remercier batu oyo et puis biso to sala ba émission parce que j'étais le seul Demer azaki la seule Sarah la seule nani mususu do bano sala ba émission na ba comédien kuna to mona ki mama Top to mona ki Naomi Barcelone to koma wana na ba coquette sasa to koma wana tadingala suivons na éviter distraction attendez na continuer na oyo toza na biso na biloko nyonso tochanda munda mukweze émission eza ngonga chapo s'il te plaît toza na biso nango mibimba en tout cas soki boza na besoin nango tokotiango na disposition ouais donc on nyonso na besoin parce que déjà bakomi ko retirer ba lien bakomi ko retirer ba lien donc ko supprimer même na ba TikTok bakomi déjà ko longola mais bozo musala eza trop tard parce que aussi to télécharger toza na quelques vidéos donc on a besoin nango mobimba ozwa émission eza ngonga to bandosia mnoka ndambu boyoka mais abiso mo po to loba tokoya nango ba émission ezali voilà est-ce qu'on veut kabiso Fati ça quelque chose Fati Fati na maman Denise bossa na quelque chose bossa na branché maman Denise to asu na posa ya maman Olive te azo saka na mbongo na biso eza na bato belé ya kosunga ba mama baze belé na Congo bana posa basa na commerce baboko la bana mama Olive sunga bato abongo ba prison bato baolala nzana ba prison sunga bango ba mama belé bakangam na hôpital na bana moya ko bimeza te mama Olive sunga bango kene na mama imo bandeko bokene normal mais il y a pas condition déjà moi belé s'il vous plaît des fois nazo ko se perd éviter distraction on a ningena loba maman ou soit tes aboyebani ou soit maman Denise yo banga maman Olive okoka koloba na eto banga ka eta père d'elle en fait parce que comme le quoi des premières dames et le ban en grâce comme le quoi des premières dames comment le quoi tozana des premières dames na mboka maman Denise tangwa maman Olive tangwa na pouvoir mutachake panti likola za kite maman Kokabila oyo soki nani Olive tangwa na pouvoir nana tchake panti likolo est-ce que to mona yi maman Bobila dawa abande ko yako sala ba va et vient na internet awati amata bo akebwe na ba comédien na ba musicien gauche à droite tangu Mobutu alongwe na pouvoir ata tozoy Kabila le père toyebe moi si na été moi c'est d'aika lika on est chala mwana écoutez s'il vous plaît là on touche à qui Kabila le père libérateur ya mboko mais ce sont des communicateurs ya mama Sila to belelaka oh likangwa papa Kabila le père non donc ils n'ont même pas peur ni le respect
Mais ces gens-là, au mois de novembre, oyo ko pesa bango merci. Pour basalela que musala nini. Boyo ka gu. Tchena bisoka président Mobutu kaka. Tant Kabila oyo na mwasi na Olive bazana pouvoir. Mama nani oyo Bobila da mwasa Mobutu. Azaki ko leka de gauche à droite c'était. Akene ko va aller na Maroc avant d'aller kimia parce qu'Ibek bazana sous na pouvoir te. Yo Olive comme il quoi pouvoir et comme il quoi ka ozana pouvoir. Olongo la pouvoir mais le quoi ka ozana pouvoir. Maman Denise a ko loba noto ndia banga kayo. Ubo yeba ni bo bandoki bino mi balé. C'est quoi ça avec vous? Soit bo bandoki mi balé bino mi balé bo pumbo na butu, bo yeba ni na kindoki na bino ou Maman Denise obanga Olive. Ou ezani? Tadi ngala pozo yoka. Kabila Ozoka, ozo continuer parti wana. Très bien. Maman Denise Nyakeo. Notre première dame. Femme de prière. Moi c'est Fati Béton. Béton. Basambela na Philadelphie. Et pas pasteur Roland Dalo. Maman na Maman na Serena. Serena. Maman na Serena. Ah, sœur Serena, vraiment, n'habite quoi? Sikoyo. Moi si mora vandi. Aussi la paix si merci na fin de l'année. Pour ba bundeli et si la zo ko insister to o changwe. Ouais, on a pena notre vidéo pour ezalate que biso nde to lobby. To cha pena vidéo maman Sila, on peut ça bon merci. Merci. Ya wana na vie. Boti sa ba relation na bato ba ochemno na ba problème te. Si la oloba na biso te ka pesi bato mo merci azana maîtrise mambasala raté na internet. Pour internet to vendre mutu nyonso azo allié. Maman ya ngona. Et puis il y a entreprise na y a un internet. Yango maman na zo tiko continuer yango na tuna ki lobby. Eh ba ofinga maman livre maman si la téléphone ezwaka problème connexion ezala raté soki kaka na wana nde ye matoi eyokaka te mais soki kaka batiki kofinga maman Olive bakomi ko sala makambo mususu nde connexion ezongaka sikoyo nde internet eleki. Continue maman. Maman Denise azandoki basangisi kindoki na maman Olive yango wana koka koloba na eti biso tende to loba biso te maloba ya ba communicateur asila soki biso to loba boy ba loba ke biso to zo ba parce que to abato a Bellevue mais bino bobi ba communicateur a Bellevue ba fingaka maman Olive bobi misande biso to zo bimisa boy surtout yangebima yanga penza mingi oye mutoza en tout cas pourquoi on a responsable de communication ça yanga na pesi go et puis exemple il faut pas puiser pas nanga bozwe pa nanga ne mission ya Sarato la obo tambusaka na yams o bolobeke ba finga ki maman Olive biso nyonso toza nango bino bobimiseka ka annonce ya mission annonce l'intégralité on a besoin de l'intégralité net vidéo auto chat auto la bino intégralité c'est dire qu'on a parti à ba appel tadi ngalapa asala ba mission nanga bo bimisa pe yayi yanga to ça pena confrontation à ba preuve nga kutu bolamu na ngeza ke mingi tuzane longi na nga moto na saki mission et puis nga supprimer na nga biloko te eza disponible na chaîne nanga on a le baté que chaîne nanga ba supprimer quand un jour moi ba po bazongi si chaîne nanga no ba supprimer ngote eza ka wana nyonso wana kati bino kutu pire encore bino chance bwana ngo ke ba mission na kala série bo bandaka pe ko finga maman Olive ne bandeli ba chaîne amino tellement bo finga ba tout trop ba signaler ngo ba supprimer bo bandela ba chaîne mais kana o bo bandeli wana bo ko finga lisusu bo po bo karaté donc maman Denise na maman Olive ba sangisa kindoki quel manque il y a respect. Quel manque il y a respect. Eh, ce genre de personnes, vous passez à la télé pour nous remercier. Bon, quand il y a un conflit politique qui existe entre PPRD na UDPS entre papa Fachi na papa Kabila, vraiment pousser bango ba permettre bino bo manquer bango respect de bo jamais. Bonne droite. Bino bo kasi bino de bo yebisa bango ndeni faut pas gérer problème politique wana. Au nom de quoi? Pour na bato maboke, bato théâtre, kaka po Maman Olive a même qui Bellevue na Lubumbashi. Bango ba sepelé. Bango ba sepelité. Les abakouk ba sepelé gité, il fallait pas. Il fallait qu'assis là qui n'a rien moko. Ma wa. Bon t'as un objectif pour pousser bato ba finga. Poursuivre. Donc il y a sous na partie à maman top. Eza. Non, mi Barcelone. Pour te moquer na Jamais. Oui, mais surtout ça on épisode de Belé. Et Belé. De moi on peut pas Bogolia. On a pas quitté épisode dans liboso. Bogolia. Oh, ça na no début à commencement.
azalaka na pouvoir te azalaka na pouvoir ti lelo toyebaka te mpo toyebolakisa biso Kabila longwa na pouvoir mais bapremière dame baza mibale côté kuna babelela mama Olive côté kuna mama Denise mama Olive mama Denise bino mibale bokomi lokwa mibale na bino baaka na bapouvoir boyebisa biso so bamibale na bino mibale baaka na bapouvoir. Quel manque à respect. Maman Denise lukela biso solution maman oyo. En tout cas, so azokota ambassade ndenga lingi kobimisela ba comédie ba visa. Nano na mona c'est dit jamais vie. Muto alongwe même maman Bobila dawato mona kina ba buzoba ote aya kokota bimisa ba visa akota boy. Ambassade nyoso Olive kobenga ba PC visa. Ambassade nyoso Olive kobenga nazana posa 40 visa ba PC visa yona zuba komedia même peloni esala ke visa facile. Abi kuteke crédibilité mo. Olive nzo diriger mboka. Donc ndenge zane facile sikoyo ba gele mama Olive na Kabila. Baza suna droit ya kota ambassade te ya ozwa visa te. Or ce sont des citoyens congolais au baza libre ba kozwa autant de visa fallait à est-ce que na ba conflit batu bazara na obi ke maman Olive ko ba novanda ko mo kanisa pe maman Denise te mutatindi bato obo akokanisa pe oui mais oyo eza ndeko na ngai te or maman Denise et maman Olive ozomona bato mususu aucun problème bakosilika na motema nzoka bato oyo objectif na eza mpona makambo bato maboke mpona sila ouais mpona sila tout ça basepeli bayoke na babelleville lubumbashi nde problème o nyonso et puis bazoloba nini ozokenda kaka kozwela bacomédien na bavisa lubumbashi bakenda yango na visa te s'il vous plaît te asangisi na Dubai Dubai baselaki celebration boyoka guvu Olive azaka exprès azaka première dame na lelo nenga koma ex première dame et ya kutu show akoma lokwa yende sikonda za première dame abenga ka ambassade kaka allo bobi misilanga 40 visa bobi misilanga 2 visa bobi misilanga 3 visa mais c'est quoi ça en fait toza na deux premières dames na Congo oh oui toi na deux premières dames incitation à la haine incitation à la haine c'est quoi pendant ces temps ici Maman Sila abanaki ko yokate yoko sala lecture nin pendant tout ce temps oh bazoko te ngana comprendre que ye malamu ba finga batu mususu eza été sala kelo te parce que la preuve na ba collègue ni ba comédie ba fingama très bien ah oui papa na ya théâtre lomba fingama yoko imaginer qu'elle n'a même pas bougé le petit doigt pour son père Elomba même une seconde même pas une seconde elle n'a bougé son petit doigt pourquoi même kokosola wana côté kuna connexion ezalaka te téléphone ebebaka mikolo wana papa masumu afingami bandeko tadi ngala pa otia voice mususu tout à l'heure na betamno lisolo période oyo bafinga maman Olive aosa trafic ya organe tandi ngala po luka ba parti wana oui ma finga elikaki tellement que Maman Top a eu passer message à soutien na ba plateforme na ba Facebook na a publié qu'azo soutenir maman Olive à la de cœur avec maman Olive. Naomi Barcelone a posté p force à maman. Respect na maman Olive na biso. Coquette ça paie a posté qui message à soutien. Mais faut voir. Soit disant, tu as découvert que maman Olive a kendaka ba coquette ndé parce que zaki na besoin ba bango. Ya ba reine na bango na poto. Na poto. Ba finga maman Olive, maman Top kalora baka maman yoza maman na biso kolemba. Oza mama ni mama. Yo mukolo. Mabele solo. Naza bango nyonso awa tout jamais. Lobi kudo na chaki ndamu. Nzoto solo ba finga nzoto ya bo mwasi ya maman lowa maman Top. Kolo na ye. Obenga ye mama. Mobenga kaima bafinga mama Top. Bafingi. Si l'enfant chéri a un message à soutien à maman. Ni réaction. Et puis aussi quand la même logique. Topé si défi. Journaliste moko. Communicateur moko ya sila. Na époque où R Makambo ezoleka. O asala. Une émission pour venir défendre maman Olive pour na ba bêtise o nyonso atie la biso yango aya na vidéo wana toza na besoin na yango sikoto kenda na bino bongo parce que nga biso toza nango na yebi ke biso ba soit disant ba communicateur à belle auto finga maman Olive to banda sa l'émission même temps ba kenda Dubai oui to finga raté même temps ba zongi ba ke Lubumbashi to fingi pété avant to fingate sikoyo to fingite. D'où est venue l'histoire des communicateurs de Bellevue ba finga maman Olive.
Nous voulons des preuves. Boyoka go. Non, qui va me souvenir, Baokangisa bino kalate. Comment la Baokangisa? Ah! Il y a un enlèvement, Bolibo, ça, la toisa penza, batindeli mutu invitation à qui n'a pas qu'à répondre. Pour ceux qui ont bon ezakito quoi, pour ba preuve eza, tout ça psychologiquement, moralement, mentalement, spirituellement prêt. Physiquement aussi. Physiquement. Et puis préparé en tout et pour tout. Même ba subconscient na biso après. Ah oui. Comme ça, ba kondiambo ka ba autorité nyonso bino bo manquer respect. Papa Fachi Beton. Ba papa Kabila, ba maman Denise, ba gouverneur à ville à Kinshasa, ba ya ko yeba o bino bosa. Na o bosala. Na banda kuna bango batalaka. Ba comédien bazali susu na honneur na respecté. Ba finga ba comédien tout sauf. Ernionso. Oui, oui. Et puis constant il faut congolais nyonso sala. Comédien tout. Afinga maka sauf Sila. La comédienne parfaite ya Congo. Nous avons déjà compris. Au moins, si on place toqué tout droit dans le mur, on a bano loba. Si on toqué sur le mur. Ndengeni. Botuna sila. Tozo cha vidéo siko. Vidéo wana. Obocha. Suivons. Merci na ngai ligne. Na presse en ligne. Oya Europe, na Oya Moto, na Afrique du Sud. OK. L'Afrique du Sud, il y a une dame avec Makité au Munda. En tout cas, c'est pas fini, mon frère. Il faut citer le nom, la possibilité, le nom à haute voix, parce que ça va faire Munda qui, la monarchie, l'Afrique du Sud, maman internationale, maman née la NG, et na Paris, tu as la maman et c'est la maman Mida. Je le dis à haute voix, je vis dans les images. Si on dit que je n'ai pas vu, mais je vis. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Nakanisi Bouti Kolanda. C'est sorti. Moi ici, ce qui m'intéresse plus, Ezali Bakombo Batu, ok, moi je pensais que Maman Sila, aye baka Bakombo Batu, aye bi bango même à ta de prêter. C'est pas le. Ils ont fonté moutou, ils ont intéressé nga. Ils ont coûté formé quand ba kombo bateau. Moi je pensais que et bima qui na monoko même à terre bazo ko souffler et puis à lobby. D'abord na personne nous maloba maman. Merci beaucoup parce que ngam na 5 éléments. Ngai loko intrigué nga ezak. A oloba. Yo français oyopé o comment na o lobby logo nini? Eloko e intrigué. Kasi ba koloba o fingi. Ba koloba o fingi. Papa, toi pays francophone, tu as besoin de Minerval ou qui m'a étalé. Très bien. Gelo intrigué ezabi, tout on a olobango au effort. Ouais, tout haut. C'est que ça va comme moza na ona kati. Na kati. Obomba ka kwa zaka oloba, ayebi bango. Ayi les fans ba jira bango te. Ya yebi ka bango ta zaka en contact na batuté. Mabi cette fois-ci, je vais le dire à haute voix. À haute voix. Donc ce qu'on dit à haute voix, ça veut dire que dans, quelque part dans le fond, et ça la pe bato badaki loba yango na cc. Il y a kobata mais cette fois-ci j'assume. Na memi mikumba nanga. Basaleli bolamu po babeti li solo ya chemise na yo, yelamba na yo etc. Mais ces personnes que tu es en train d'assumer, sais-tu qui ils sont vraiment? Tu vas pas dire non. Batangela bakomwana na plateau ya Vincent. Il y a Vincent. Awanga na bango. Batangela ka bakombo na plateau à Vincent. Abi cette fois-ci je vais dire à haute voix. Donc maintenant ayende tu répondre na question Vincent tuna ekuna. Ezaka na kati sko faut bima. E bima libanda. Trop c'est trop abombi bango moi trop. Bato ozo bimisa haute voix. Na loba on a des missions. Si la bateau ba lobela ko ba finga maman na. Oyo benga maman. Émission neza. C'est l'hypocrisie ça. Ça c'est l'hypocrisie. Muto yo benga ka maman. Maman ni maman. Et tout ça. Bolali bolamu ki opesi maman trophée. Ozui trophée na oko pesi. Ba trophée YouTube agitation. Ozoton dise ba manzanza eza ta en cuivre te. Eza ba bilongo ba osalisa na wenza bikeko. Bozoton sa maman na mabende ko rouiller na ndako ko ozokisa mutu. Bozoton sa maman manzanza makambo luka ki boyoka gu mama wana batu wana bafinga kaye yo balobelaka yo alelelo lobi je vais le dire haute voix wana eza na mois de novembre s'il vous plaît soki batu baye koloba des mères
bino kaka sila asala bino nini. Peut-être parce que les gens se disaient que le nom de Sila est cité gratuitement. Gratuitement. Voilà pourquoi le nom de Sila est cité. Est cité. Botala ba dégâts batouana ba causa. Ba Naomi Barcelone ba fingami mama to ba fingami papelon ba fingami ba fingama. Théâtre mobimba. Sila bouja petit doigt. Sauf kaye moko. Sauf Sila. Aza sans erreur. Complexe et quand on a quatre bateau théâtre porte-parole ya Sila ya Sika Thérèse. Ye tozongela ye avant semaine ici là à Okimanda. Avant semaine ici là à Okimanda. Bako laxé que ko benga mutu muyibi na télévision za kamabe. Muyibi n'entourage jamais. En tout cas. Muyibi. Ba affaire muyibi, soyez calme. Muyibi ezaka ko ayiba na ndaku te. Na ko ayibi libanda, a muyibi ko muyibi ya libanda ba beta ke ma makasi. Mutu nyonso beto po kanisa muyibi mo ayiba ka na. Très bien. Parce que lio to tcha na liste ni. Boza kimia. Dans bateau on ko soutenir c'est que liste c'est que soki maman soka yoka ko sepela te maman penda o mona biso ndenge ni c'est que maman yebite ke miyibi batika le belé c'est que maman yebite ke miyibi zakaka il continue à voler bateau ya yebite ke bayiba ki batiki on découvrir ke bayiba bayiba boyoka gu po bato bakanisi baza na monopole yango ko porter ba accusation sur très bien oui yango ko pointer du doigt bokasi bona exclusivité en matière Thérèse. Soyez calme, soyez calme. Soyez calme, soyez calme. Il n'y a qu'un voleur qui peut reconnaître un autre voleur. Si ça c'est du vol, qu'en est-il de toi et de tous les autres que tu soutiens? Qu'on dise à maman Olive, de la même manière que Tozo Bimisa Bavoy Sawa, to Sandeni, Papa Kimoïbi Moussou et Botina Bana. Maman. Bon bah côté kuna goyate voilà donc dans le boy pour salir bateau très facile oui très facile et ça la image à bateau est très facile et ça la miel chacun est responsable de là où il met les pieds chacun fait ses choix chacun est responsable de ses actes très bien mutu mo ko lekate à prendre plaisir à koluka ko nuit en bateau to baluka ba nuit en belle vue et ça pour ba gagner ni moi na moya mobola azana eloko-te azana famille te mwana mbwa mwana ngulu azo mérité respecté azana pe eloko-te alors ye lokola aza nyama fo il faut abattre il faut to luka moye to lia ye donc le respect est ponaka ba famille riche bato propre bato mbongo bato succès nous les pauvres on n'a pas droit au respect. Donc on ne peut pas nous respecter cette femme. Vous avez vos vies, vous avez vos choix, vous avez vos histoires. Ma beso ki nga na reprocher na bémission na nga te si la maman oyo ka maman bato balobela ka yo. Ata pona maman Olive. J'ai encore mes paroles dans la bouche. Comme si c'était hier. Ata pona maman Olive. Yo ko kata bato yo te. Papa na yo lomba finga milisusu. Je vais le dire à haute voix. Je vais le dire à haute voix. Kasi makamobino bobano loba wana na CC. Nga loba ngona CC te. Te kasi non. Moi na loba ngona émission. Maman, bino na CC dans le sens que ergo lobango eza CC. Na voix likolo fo yemoka loba. On kanisa ki ke le rôle la belle vie assumer demeure nga pe na ko assumer bango. Ozo assumer les mêmes types de personnes. Ozo assumer chien des rues, chien bâtard. Ozo assumer chien oza déjà enragé à créer des dégâts mi responsable. Ah oui. Combien de chiens enragés avant dans le peu au moins mazaka chien bâtard. Partout. Mukolomboa yondo mi responsable ya koswa wana. Nde makambo ekomela sila. Très bien. Et surtout là ça devient grave. Donc naba kombo naba mboka baza ayebi. Oh, azotanga ba pays na bango papa. Alobi soki na lobi te c'est que nga na mona kite na yoka kite me ngai moko to bano epsa bino nyonso ezaka po bovandi na bino bolobi l'équipe à communication belve fingaka maman Olive. Alors, nous sommes responsables de l'équipe de communication. Donc, Sarah Bandé, Bokassi, c'est Bagé. Tant que ça salé Michel Bokassi, c'est Bagé. Nous sommes le vidéo. Bon, finalement, maman Olive. Ils ont levé les rideaux.
Levez le rideau. Tobombi Babilo Messous. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à Souka, il y a première partie, il y a émission Oyo. Mais je vais dire un truc. Des fois, hier, quand je pensais à ça, Maya Missou et Banota Molanga des mers. Je suivais un monsieur parmi parvenu Oyo, parmi Bandeko Bazoko Bomamers, qui disait Bellevue Azanani. Aouti na pasi kuna aouti bamboka. Azabo ye akomo lakisa nini. Tadi biso. Kaka poto banda ko benda sila matoi pona makambo ba sendio ba ofinga ba responsable boy. Ba chef ya ba entreprise ba parents ba haute personnalité mboka ba finga gouverneur a ville à Kinshasa makambo ba dina na lokuta ba inventa. Poka to benda sila matoi. Sila yebi bisika nini ti wapi ya kenda. Ouais, ayebi. 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 Mais objectif nini ya yebi. Ouais, non mais yango nga nazolinga na chité wana na kopeso maloba. Yango Bellevue o aza motema mabe. Si la za prête to loba nyonso. Bo bete maboko na mambo dati. To ya kuna. Po mambo dati biso to na ba preuve nango na écrit, na audio, na ba vidéo. Ya tout. Vous êtes sûr que vous après on va autre facette ici là. Dati tango lo baba ki maman sila sa nini. Alimbisaye. C'est comme ça que moi je disais, ça fait trop mal. Et c'est choquant. Aujourd'hui moi et Zosalanga passe ezanini. Nous qui venons dans ma famille pauvre, on n'a pas droit à la vie, on n'a pas droit à respect. On n'a pas droit à la considération. Aujourd'hui, on appelle Bellevue hypocrite, ingrate. C'est parce qu'il fallait que Bellevue continue, qu'on finga Bellevue jusqu'à la fin. Tout le monde va défendre maman oyote po. Azali famille pauvre. Maman Olive. Au bété la biso li solo na yo à la télévision, nous connaissons d'où vient Maman Olive. Mais tout le monde va liba la biso que Maman Olive azaka congolaise était. Biso toyebi Maman Olive. Mama na ye musala nini asala na mboka oyo pe kwa ya mboka nini mama abima mais lelo batu mo boy bazoya po baloba ete ezali yango te. Bellevue Kondi Nzambe a continué ko batela yo et je me pose des questions. Nani mama Sila na Vincent pendant tout ce temps bazalaka wapi? Est-ce que ba téléphone na bango e bano lekate mais na monaka jour moko téléphone ya Vincent et le kaka po abengaka Sarah yaka to sa l'émission mais pendant que Vincent a benga Sarah wana po amonaka Sarah parler le bien de Maman Olive Sarah o azali lelo communicatrice ya Bellevue o lelo ofanisi dati po aya afinga Sarah on a moni bon finga Maman Olive mingi ah bon ba mingi yo okuto ezaka ndamu eza goutte d'eau dans l'océan. Mais ya on a tenu de mettre pourquoi ekangi sa communauté mobimbe komela ka communauté mutunyo soda yokango e komela bango te. Maman Olive asaka trafic ba organe amema ba Naomi Barcelone ko ke ko ba ba rein. Yango na mituni pendant tout ce temps le téléphone était soit éteint et puis Dieu est grand tala ndenge Nzambe atrasa banzela na ye. Qu'un jour Vincent akobenga Sarah moko boye pour ya balobela sujet pour Sarah à défendre Maman Olive na plateau et Sarah avait fait ça ba preuve eza na chaîne ya Vincent na yebi pété ce qui a longoli ce qui a modifié mais je sais que communicatrice ya Bellevue na finga Maman Olive na vidéo na ngai na interview to sala to utaki le 8 mars na Kingakati eza na compte ya Maman Angèle Kanam ya Twitter si je ne m'abuse. Également, na chaîne à Vincent na lekato beta maso Maman Olive. Oui, oui. Nana combien de vidéos na chaîne na ngato ba makamwa musala ya Maman Olive, bolamu ya Maman Olive. Yango cette question je vais poser. Tango mutu moko boyaki ko inventer histoire moko sur hôpital ya Maman Olive. Bande comment baleka ba sala. Baleka. So ki maman na bango kufa ki so ba biloko nini. Kana sala vidéo na chaîne nga pona défendre hôpital ya Maman Olive. Sur ba accusation ana so pe ya mutu akufa ki so ki tante na bango so ki nani. Très bien. Nazo ba susu ke makamwa Maman Olive to sala ebele. Même Thierry Mombaya to zana na daba akenda ko zo ba élément ka pona makambo hôpital ba Maman Olive bango ba problème so yaka. To za ba élément tellement to za ba saka o ya mafinga. Yango nga na tuni Vincent. Pendant tout ce temps à Yoka Kate
journaliste nini ya mama Sila po boyebi bango nyonso obenga ye po ya à défendre maman azate po boyebi ke ba za limité na un certain niveau ba de mère bazawa ba perdre mambo ebele. Nous sommes à la télé, c'est pas important déjà ba vie privée na bango ba sara ba to ebele ceux qui ba bandiko étalé ngwawa bazo tiela bino na makambo donc esengeli beaucoup mina na bino na bino. Un dernier mot pour tout le monde. Dernier mot est que vous préparez les bisous après ma finga pour te finga maman livre parce que bisous ya bino toi nango déjà. Très bien. Pièce contre pièce. Très bien. Attachez vos ceintures. Oh yoka. Ça va mal se passer. Bonne journée, bon début de semaine à Sila. Ah, Olobi? Bonne journée, la bonne semaine na Sila. Na maman Sila, bonne journée, na bonne semaine, début à semaine. Je suis Bellevue. Yaya arrive. Vincent, Bev pas zongi. Tu récupères ma Bev na idona papa tabu mais pendant ce temps, toi pe na dossier na o. Na dati. Mambolo bébé. Vous a rendu prêt. Voilà. Yango na senga ibino place aux a komaka je suis Bellevue. Le Dieu du ciel azaka juste. Lobe ko le kalelo. Merci.